Saratola TV. Et ça qui est important. Ba voice to ba secret o bosola kina na mo way o ko expliquer biso ko za na ba voice na ba audio na e to sala nango nini. Saratola TV. Lelo yo Thérèse paye azwa kita ya koleka ke mo way aza camarade nanga meilleur ami nanga so za na ba voice nini bimisa mais ngala yebi ke Thérèse ya nande commence à kufa Suzy Bantu. En tout cas, c'est peu que bawe la mpale. Saratola TV. Te ponga na nga yamba Thérèse ya kan orchestre héritier de Koluka je respire. Ngamna oui Ahmed Fazoya répétition ngamna zorvana e. Oh. Pour so de na moni misia e aolobano le roi moi signé. Je respire, mais j'ai ri wana asa mona mukiti. Tozan émission bandi. Saratola TV. Thérèse ngana eseki yo Thérèse zonga kenena ko éduquer kina yo na mwana na yo o ba memi dossier famille ba ina na réseaux sociaux. C'est Saratola TV, la chaîne qui assure. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Saratola Télévision, les abonnés de Top Media Télévision, Mbote na beno. Moi beu tozo linga kosola makambo ezali na nzela, makambo oyo ezali ya bien nakanisi na attaque nanga, vous avez compris que nous voulons parler na Italie ba comédien ya mboka na biso. Lelo 40 jours depuis jour pour jour depuis la disparition ya ndeko na biso Suzy Bantu momi de nous Suzy des dieux wana kombo na yasika avant kufa oyo abanaki yebisa biso to banda ko benga ye 40 jours ekoki mokolo mwalelo. Mais depuis la disparition ya ndeko na biso makamunini etikali na sima ya liwa ya ndeko na biso wana yango bomoni na émission o nako invité maman Thérèse parce que trop c'est trop depuis makambo donc ebandi il y a toujours les noms de maman Thérèse o bato TikTok ba benga ka matisa ezo mataka likolo ezo linga ko kitate et puis na maman ebakata oyo bazali ba maman bana basia batu bazali pe na ba vie privée na bango oyo il faut to respecter yango. Voilà pourquoi ngana yaka so etali makambo etali ba maman pona ko tia ba pont pona ko luka moyen ya ko luka ko boma moto parce que zali malamu penate ba comédien bo zona kiti bo fandana parce que vidéo oh, il faut été ya bino et puis to kenepe na ngambu ya maman Ursule Pechanga o azali une fierté ya Afrique une fierté ya Congo, une fierté aussi ya groupe Simba. C'est le Congo qui gagne, c'est le groupe Simba qui gagne, c'est le théâtre congolais, c'est les artistes congolais nde bazo ko mataloske nazomona maman Ursule Pechanga na kati ya scène na Nollywood na Nigeria ezo sala eloko moko bien to ko aborder pe sujet oyo etali bandeko na biso mosala malamu ba mama dina na bazo ko sala na ngambu wana na film na ye ya malamu o ezo koleka déjà na kombo ya légitime défense o déjà donc eza na chaîne na ye lelo pe na zo informer bino que Poutine ya écriture ya théâtre à Congo Belvi Kondi filmé au binombo banaki ozela makasi na kombo ya mon âme ne pas partie et kozala disponible lelo na Belvi télévision. Allez sur épisode de liboso ya film na makambo ezali ebele nakati ingénieur Joshua azali sima ya caméra soki to lo langage moko to meka kozwana no mama Sarah to meko solane pendant 30 petites minutes oyo pour to luka moyen to sala mise au point ya émission oyo par rapport à makambo ezoko leka tout autour ya ba comédien mboka na ngai. Sarah mbote ngala pa mbote bonne santé. Oui Dieu fait grâce hein. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Mais Sarah oyebi ke eloko na comprendre te tozaki na depuis tongo au 3e émission mais na tout na yoka santé et puis yo peut donc répondre à Dieu fait grâce. Non ça la concerne Dieu fait grâce. Voilà, 40 jours aujourd'hui, hein, il y a Suzy Bantu momi depuis sa disparition. Qu'est-ce que tu peux koloba naba comédienne naba ndeko pe misusu babanaki opanza bilamba babanaki koloba mambo ebele lelo enfin 40 jours pe koki ke Suzy Bantu azaka kanasia mabele to monaki ba prophète misusu koloba ke to kosekusaye to kosala boye 40 jours c'est kokiti c'est kokile ba bo ba sexualité ndeni
40 jours et coquille, donc souci bon tout. Mon dit mon aé et paiement, mais na kimiate et paiement kaka. Mon dit mon aé paiement, mais bande qu'on a besoin d'artistes comédiens. Surtout au bazar que mes benga ba meilleur ami, na éviter ceux qui héros ba 40 jours en ceux qui bazar déjà qu'on n'a pas ba souci, ceux qui va préparer manifestation, ceux qui va au salle à quelque chose. Tu éviter pour ceux qui camboisa mais héros internet et la moto mais le quoi héros tout le monde sans suite photo té l'autre côté. Non mais je venais de parler avec Fatou. Elle m'a dit qu'elle partait déjà et pas basouzi une façon à faire d'année kunati ba 17h à zonganenda. Donc ce qui veut dire que il y a pas une organisation. Organisation 40 jours exact donc organisation collée là. OK. Donc organisation 40 jours exact. Mais au moins tout ça dans organisation ya collée là au balela kiwana. Fatou ka yembe azola exception de combien au souzi azo compter na vie nae azaki master nae. Teresia okete ezaka mutuna na nenga mabete soko okete kende parce que yo olinga ki okufa yo komaki rouge le quoi indienne pona kolela souzi alors souzi akufi 40 jours et koki to mona yo pe kuna na 40 jours et kozala malamu mingi tadi. Mais ce que kaka lokolo pe OK na ngambu ya mama Teresia wana Saratola avant que 40 jours et koka maman 7e bagarre ayela ki biswa pour dire que azali na ba audio o asola ki na maman Souzi avant akufa na 40 jours akotia ba audio na théâtre congolais et kopanzana et il y a même pas une semaine bango mi balé na yena maman Teresia guerre et bandi kaka à propos kaka ya même makambu ya maman Souzi bantu oh qu'est-ce qui est caché derrière bazo ko banga nini par rapport à disparition ya ndeko oh et puis bazo wele la nini maman Teresia na maman 7e bagarre ba mikolo t'as dit ba mikolo ba ser wana mona wana baba masa na bisote ba mikolo ba ba maman ngana benga bango ba ser te ba maman te bango balinga ba ser te mama po ya kolekelo émission lo bakinga na botayo te mama ngana benga bango mama pona yi ba misusu na yebi ba âge na bango ba mama baza ba mama baza ba mama babotanga ko parce que déjà ceux qui otali mais je vous jure c'est que ba mikolo maman top zela maman top sa première fille donc Thérèse Joseph na mukolo ko yebsanga maman top sa première fille Thérèse te toi na télé maman top Thérèse obota oh maman top maman Thérèse yo ka répondre ngate Thérèse tanga aza maman et pananga oui mais aza maman elle a plus de 40 ans. Donc, azo qui n'est peut-être na 50 nandambu. Donc, aza déjà maman. Oyo, les lopé, ceux qui a botaki nandenge ba maman na biso ba botabiso na 18 ans, 17 ans donc à l'époque, à cause à peine à moi à cause à peine à 35 ans, 36 ans ou 33 ans. Donc, c'est-à-dire c'est une maman preuve. Maman top sa première fille, c'est Dada ou Azapé soit Telemi, moninga na yo, moninga nanga. Comprenez? Ndenge moko na ba maman Gabriel, soko Telemina, ba Gaëtan, ba nani. Ozomona ke bazana bana o baza pena ke non, ba l'équipe ba 20 ans. T'as dit ba mikolo. Soko ke et pas maman maman Teresia également, elle a des enfants. Même au azobima ki azali mwan oyo donc abimi ya cousine na soko nièce na ye. Mais à part wana, elle a des enfants oyo baza bana ya yemoko baza na 12 ans, na 13 ans, so kepe pas maman 7e bagarre. Tu verras que à Outa dernièrement kolobana biswa que j'ai des enfants oyo bakoli, c'est-à-dire bazali ba maman, bazo mériter respect, considération. Voilà pourquoi na benga bango ba maman. Moi bi ke ba maman oyo basali musala kitoko te na communauté. Ce penda baba maman, baba sœur, te po ba se comporter loka ba sœur. Te baba maman. Mais baba maman. Mais basali musala kitoko te na communauté. Teresia na 7e na bana na 7e po 7e mutabandaka ki azana ba voice. Est-ce que ezalaki important ba voice to ba secret o bosola ki na mo way o ko expliquer biso ko zara na ba voice na ba audio na e
tosala nango nini lelo yo Thérèse pe azwaki ta ya koleka ke mowe aza camarade nanga meilleur ami nanga so za na ba voice nini bimisa mais nga na yebi ke Thérèse nande ko mwasi akufa Suzy Bantu en tout cas et c'est peu que ba wela mbali comment on dit na habité là j'habite pas les quartiers te ponga na nga yamba Thérèse ya kana orchestre héritier de Koluka Respire ngamna oui Ahmed Fazo ya répétition ngamna zorva na ye oh pour so de na moni misia ye aolobano le roi mwasi ni bon je respire mais gérer wana asa mona mukiti tozan émission bandi Coupi. Non, allons-y seulement. Allons-y. L'amour n'a pas d'âge. Donc, au moment que même Thérèse, est-ce que c'est important à kokota na kata bêtise ya 7e quoi koloba que Sorazana bilo comme oui abimisa. Apparemment epikaka mère à chaque fois qu'on parle de Thérèse ya bangani. Ya bangani, point ya bangaka. Ezalora toyebi ke ba congolais ba kosela bato makam so ba koselo likam so ebi kozanu na kati likambo wana te fanda kimia mais fanda no kimia est-ce qu'il faut yoloba belle vie marambo combien balati c'est bon so mona ya se justifier jamais bon mona ngo ya solo bon mona ngo ya lokuta ibino nde boyeba mama ni mama Olive Lembe Kabila ba titre tout balati ça asale kana émission nani pour se justifier que makam tout baloba sur nga ba kosaka to sala analyse toto sa analyste eza mituna kana tuni bande ko na biso ba comédien tangu bino boya ko vana ba ki Thérèse nga na eseki yo Thérèse zonga kinina ko édikele kinayo na mwana na yo o ba memi dossier famille ba ina na réseaux sociaux c'est grave hein c'est grave c'est grave leki yo bokoli na ndako c'est grave azui courage à ko manquer au respect ko finga yo na média c'est ko édikete c'est grave o édika qui était c'est grave o édika qui était Thérèse parce que leki nanga onga na zué na 2 ans na utine mbujima ina bokoli il faut zana ba norme onga na édike et puis on nous apprend que petite tanti na moi si azana ba secret ebele et puis ba lo baza lesbienne neti nga soki mwana wana za lesbienne azui copie coller ya nani azui vie ya nani non mais ye azoloba nini mwana ngona monoko na ye o tadi tozo kendete tozo koma ya ku do cette Thérèse te koti kaka Thérèse atika no kolandela ba voice ya Suzy azonga sala musala na ye ya ki mama abandela ko édikele ki na ina mwana na mwasi. C'est important ça, c'est vraiment très important. Ngai tinati mwana nga koyaka media te. Ata makambo ndong nga bakanga ngati. Bana nga pe bakoleka na media. Mais ce qui est grave, c'est que nani ayebate ke bakangio. Nani mon neveu. Brian ayebina été. Maman voyager. Na yebite papa Diego a joué rôle wana ndenge nini. Pour moi na 10 jours maman na abiminde ayo comprendre que maman était aux arrêts. Voilà. Oh là. Oso comprendre. Est-ce que c'est important parce que une mère peut donner que c'est qu'elle a à sa fille. Yo mutu élevé leki na yo mutu élevé mwana na yo. Ti muleki na yo élevé azwa courage ya koya koleka na média. C'est-à-dire au éducat qui est bien te. Ti leki na yo propre azwa courage ya koya ko finga ona média. Et c'est éducation yo pesa ki. Et tola mukato susu mwana na yo propre. Aye ko finga mama leki na na média ko tali sabiso ki les na mwana na ye pe propre mwana Thérèse leki na be monsieur belé nzambi wani ka na yebite mwana Thérèse asali be mission abi mwana wana zando ki aza lesbienne go na mwana asali émission ti eromoni a ko na âge ni mukolo a jeune fille na tuni ndenge yo ozo estimer 25 ans 25 ans ngana benga mama Thérèse ya tantine o sœur na moyenne aza maman ozo comprendre donc c'est que Thérèse osali musala mabe oloni mabe bambuma nango yango leki no aye media bambuma nango yango mwana pe aye media zo finga mama leki lesbienne abandiki lesbienne wapi nanda kwa Thérèse sko Thérèse silaki aussi saki yango tendeni
Donc, eza na bilo mususu toko yaka to vanda suste to sala bino be mission. Thérèse azonga nano keni ko éduquer bana. Keni ko éduquer bana tika olandila ba audio ya Suzy. Suzy yo mutoboma Suzy te. Yo loba ke yo na Suzy bowela mobali te. Tika Suzy. Soki 7e malobi kaza ba audio. Abimisaka si soki za base ye mo ayi place osuka nango. So pesa ya solo ye mo ayi place osuka nango. Yo beta kara ba audio wana so bangani. Zonga na kene ko éduquer bana balandio na media ba ye na mafinga balakisa éducation pesa ki bango. Botika biso pe matadi. C'est ça que moi j'ai l'habitude ya oloba awa nakati mama Sarah maloba te. J'ai l'habitude ya koloba ngo awa. Vous savez biso ndeto aboye tozalaka ba ambassadeur ya ba parents na biso ba famille o biso to utaka. Nous reflétons l'image ya ba papo ya biso na ba maman ya biso. J'ai du mal de me mettre comme ça na kiti pour parler à mal ya maman moko boye parce que nga na botama na maman na botama na papa. Nazali na bayaya, nazali pe na baleki, surtout ya basi. Moi ça me choque. Ça me choque tellement impossible. Mais chose grave aujourd'hui, nous voyons à la télé, ce sont deux mamans. Ba maman oyo bazana bana, bazana ba koko même. Bazali au cœur, il y a un scandale ébélé. Vous savez déjà, lorsque vous sentez que votre nom est Zotanga Manandenge Amabe, moi je vais parler à maman Thérèse parce que c'est une maman qui ngaï personnellement, naïebi, j'ai son numéro, elle a mon numéro, des fois peut topé sanaka, bah bonjour, bien que bah émission na plateau nanga donc alinga kolekate par rapport il y a ndenge maman de yemo yebi, mais moi c'est une maman qui est au komamaka. Vous oyebi très bien que ndenge zabwe comme nanga et tant que ndenge mabe na internet et autant que ndenge mo boya salité et autant que te ndenge ba kombo ya ba Belvique Kondi donc et tant que lelo ya ba Ursule Péchangande et autant que masiko ya ndenge ya ba mama dinana et autant que make asali ba film ebele mais na ba film na ye ebele wana sali Congo ezoko pesa ye o donc sengelité bazo tiele ba moyen o de sengelité pour ça la musala bien mais c'est plutôt kombo donc et tant que makaka na makambo salité c'est lorsque déjà vous sentez que vous êtes déjà parti vous ne pouvez jamais permettre à votre fille de passer à la télé. Aleki ne pe na télé afani na kiti abani pe koloba batu na wana mwana nani mwana mama Thérèse. Boseme nini na mitu ya bana wana bozo tcha nini. Il faut épargner les enfants, épargner la famille, épargner la vie privée. Et ça la bosoto, et ça la sonne. Et puis na makambu nini. Et ça nga passe mais na kiti mo mongo pona dédicacer mutumoko awa, il s'appelle Monsieur Raïs. Libanga zio felet. Raïs. Footy say. Papa Raïs no footing. Libanga footing. Papa Raïs zwa mabanga na yo soki pe komba mama ezali otindelinga ngo sikoyo na bandi ko bwaka mama ti mukolo Jésus aoya zwa mabanga donc kolanda ba tu bazulu ko panza ngai na yo te. Mais t'as dit posa osa célibataire à dire célibataire ba o déjà si bakei omoni ndenge bazozonga te et puis bazozonga mabe. Maman Thérèse est célibataire. Sarah, tu sais dans la vie, on ne peut pas jouer avec la vie de couple. On ne peut pas jouer avec un sentiment de l'autre. D'ailleurs, c'est un péché. Même la Bible est péquée de jouer avec les sentiments de l'autre. Maman, tango me mami bali na kachanda. Changement des hommes. Ta côté yokomi. Est-ce que biswa tobe ma solo wana? La soupe ça conseille. Ah ok. Non, so ça conseille vas-y. So ça conseille vas-y. Yango zo balate? Non, si c'est un conseil. Yango zo balate. Osa garçon moko enfermé, semba moko boye, on dirait banga rabasi yango zo balate? Basi bazana TikTok ebele kuna kutunga moko na fongola TikTok na sala 30 minutes na kokite na bosana na mot de passe na nyonso na bosana un monde sans loi. Moi j'encourage maman Mimi na initiative d'ailleurs nazo mener démarche mon boye nazo luka numéro na contact na non mener démarche mon boye fona kineti na bureau na fona sala na interview sur ce sujet. En tout cas omoni Sarah terrain to koti ezaki si j'aime yangote mais aujourd'hui des filles légères, de filles sans valeur,
oyo bazui musala na bango mabe baluki forme mo boye balatisi yango baye nango na TikTok pour nuire na nation, pour nuire ba jeune, pour nuire ba belé parce que aujourd'hui des filles légères bangonde ba comment benga bango ba influenceuse. Imagine toi Sarah aujourd'hui ba fille misous et excusez-moi nga peine na yo kaka natala ka petit na ba YouTube ngai nga lokolo pété nga na ka fille ya lokolo wawa maman. Toi, une fille de l'ocolopété, une fille de l'ocolopété, où on joue avec ton corps, on te paye l'argent. Ba foutu mbongo pona ko sakana na nzoto na yo ozobe yango lokolopété fille malédiction wawa fille malédiction donc ozo fille tu es azazozo lokolokiloté maudite de génération en génération. Voilà pourquoi lelo votre exemple ya fille ya lokolopété elle se retrouve comment et serva kabino ba leçon ya biso bazozo lokolokiloté et serva bino ba leçon bino ba e obu bokendaka wawa mwana mama ekende wawa kande ezoke mama bozo kende pe wawa ko la majorité vous allez vous marier mais bobo tate la majorité bobo bano bota et pas ya ba parents na bino oyo et vous difficile même pour que mutu azwa charge ya bana wana la majorité mabala et comme la bino difficile. Je sais, il y a certaines filles, Sarah, moi je suis un encadreur, il y a jeunesse, j'aime bien apporter un plus nanga. Mon émission ça s'appelle le code de bonne conduite. Beaucoup de filles aujourd'hui, ba komi kozwa, ba papa oyo, a monique monzoto et lembi ba père wana bazoya kade pana bino, azui moi $200 à pesio et puis ba père ba changer stratégie. Ba père ba coucha lisusu na bana basi wana te la majorité ba coucha kana ba moté. La majorité comment oye au simbié ou bien au siseye. Mais pardon, non, laisse-moi. Laisse-moi. Laisse-moi la kagio. L'obande employé ba mo bien. Maman, nazana le code de bonne conduite. Je veux aider mes sœurs. Loba, et comment assister? Et belé misu de comment kaka asimbi papa wana. Asimbi na kimobali na eti asimbiye papa na soki. Non, s'il vous plaît Sarah, s'il vous plaît, laisse-moi parler avec. Mais que loba bien ceux qui sont en train de me suivre, s'il vous plaît, c'est important ça. Loba kasi. Aki asimbiye papa wana. Maman. Papa na a joué na ye et sili na suka papa a pangusi a joué par exemple $500 à pesio pour na yo moni papa na coûte a sala kana nga eloko mako pasona ki papa na sala ke loko te soka na simbi papa na sanzi mbala mbongo iPhone 14 Pro Max ya tu es en train de détruire ta vie ton avenir. Ba arrière ba passer ba kolemba pour na ba délivrance alors bozoti ke la biso mukumba nous là lobi na biso eza ndenge nini yango zo balate non ba penza ma chère la jeunesse à venir na biso eza sombre avec pauvreté et koti na mboka na biso Congo diable azui apesi ba oyo aye ba minduki oyo eza facile pour na ko détruire. Il a compris que avec le jeune fille azali na facilité ya ko s'aimer pour na ko détruire. C'est comme ça. Yaya Nandenge bino bozoya ka koloba wana, je suis pas un pasteur mais les jours je sais que ministère wana ezalaka katinanga et bima un jour, j'attends le temps de Dieu. Yo kendaka wana pour dire que papa odo kana kendaka soka kana siseka papa ka essentiel kana sise. Ba misusu baza wana. Yo kendaka o sise abwake lio na munoko ako exiger yo mela yango. Moi je dis de vérité. T'as dit bien on y a sondé. Mais laisse-moi. Mela yango. Erio meliwana nasuka, on te donne de l'argent. Yaya, c'est pas ça la vie. Maman toyo kama solo tindenge bango moko na TikTok. Balobaka ngo ma chérie. Ce n'est pas bien. Partout Yaya, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Ma sœur, accepte la souffrance. Accepter la souffrance, après la souffrance, il y a une autre vie. Lorsque tu veux vivre avec Dieu, acceptons ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit le malheur atteint toujours le juste. Mais Nzambe na biso odon kaya ka muto asuka so ye malheur wana nyonso ekoza esusuté ça sera effacé. La jeunesse beaucoup mosanga pasi. Beaucoup mosanga pasi. Les jeunes filles beaucoup mi ba instrument ya ba papo yo bazana ba jeep. Ba jeune garçon beaucoup mi ba mbua o bazo ki ndeko mataka bino na mukongo nyonso. Ce n'est pas bien. Et à la fin, beaucoup la biso na YouTube, na TikTok, rêve na bango, lokolo pété, ngai boy, vous êtes plus que des chiens.
que le bon Dieu vous pardonne. La mission Bozoya pour détruire la jeunesse Nzambe Aotika Binote. Voilà pourquoi j'avais dit, je vais voir Maman Mimi. En tout cas, elle a mon soutien. Il faut te soutenir. Moussala o Azosalawana, Tola Kisango na Mokili Mobimba. Que ces gens-là, Bazala Kapini, Bazo Banga li soute Sara. Lobi biso to yebaki muto akisi, so yo ke papa na kana kisi. Boko banga ye na degré moko. Magicien okoba donc okolega kutu nzela wana te. Mais aujourd'hui pena donc ba komi pena ko inviter batu visiblement comme ça mutu mo voyé na TikTok et puis le TikTok c'est pas pour le bêtise et ça pour na bandumla les Congolais utilisent ça d'une manière abusive na degré moko impossible babi na kaka o mboka ndenge nini Sara oh to pesa boketu raison mboka ndenge bafi batu babi na kaka baba nisaka mabele bafi banisaka kasima mais c'est quoi exactement tadi boyo osepela na ngote non Sara. Bato français balobaka c'est beau à voir, tu peux regarder. Maintenant na kotala na yo ozotala ndenge bato nyonso bazo kotala mais kati na yo oyebi pourquoi donc tu regardes ça. Il y a beaucoup de personnes oyo que nous avons quand même eu aussi à entretenir des relations na bango Sara et ça juste pour comprendre qu'est-ce qui est derrière donc le coup. Voilà. Donc c'est un peu ça ce que tu vas continuer dans l'émission. C'était justement conseil à mon qui pour la jeunesse, soyons prudents. Non, le mal bien, l'émission a été bien faite. En fait, bah Thérèse y a besoin contribuer peine à malheur et à jeunesse. Bah sungi bah tout est parce que ceux qui va dans le but va contribuer sur l'éducation à banana ils a foutu. Ils a foutu parce que maman m'a mimi banana nzela ya mabe. Et pour finir, tu as dit Nana Bakisi à Balibandi. Ouais, c'est bien, il y a beaucoup de personnes, Bana Bakalvisi. Bananayo. Eh, Ngaïté, Sarah. Ngana tada chapeau. T'es photo bon Salibandi. Non, ça va aller avec le temps, ça va aller. Nalinga Kalibandi, Nanga Nezalava. Tu as bimi Libandi. Moi, Nate. Moi, cité au Bibika Libandi. Mais en tout cas, tu sais, Sarah, cette émission s'appelle le code de bonne conduite. Les enfants, il y a priorité pour la vie d'une personne. La femme aussi également. Mais la femme est une pièce maîtresse. Mais dans le monde, je n'étais pas venu juste pour accomplir mission en Zambie pour Nabota pour laisser les enfants. Non. Celle qui essaie. Oui, je suis très heureux. Prenons le temps, Sarah. Prenons le temps. Ne faisons pas comme les autres. Yo, depuis 2012, depuis 2022, au Yonangaï, toujours travaillé. Combien de mabala ya batu oyo yebi? Oh, babala ni na 2012, na 2023, na 2022, mais na 2023, ceux qui au de pas na bango, ni koso, ni ba téléphone de l'égal, sous-souté. Bah combien? Bah l'équipe déjà 4. C'est-à-dire, je veux me marier parce que je vais impressionner Batou. Je veux me marier parce que je suis fatigué de préparer les foufous seuls. Je veux me marier parce que je suis fatigué de rester seul à la maison. Non, on ne se marie pas pour tout ça. On se marie pour toute la vie. Le mariage, c'est accepter l'autre. Le mariage, c'est... Bon, papa, s'il vous plaît. Non, Sarah, on est commis ma vie privée. En tout cas, on peut parler. Il y a conseil aux Sarah, s'il vous plaît, on est commis ma vie privée. Tu sais que tu es trop sensible côté kuna ma vie privée, j'aime pas. Mais yo la kanga. Ouais, mais sois patient, non? Yo c'est pela bana raba benga konoko. Ouais. Siko nga. Adasa so moninga, so que dauto yiba donc loko na chambre, aleka sima kiti. Siko nga yanga pe mkoni na humona. Avec le temps, le pari ne s'est pas fait à un jour. Rien ne peut se faire sans le temps voulu. C'est lié. Oui, je sais, maman. Je prends mon temps, Sarah, pour que demain, vous allez à l'aise. Voilà, mesdames et messieurs, nakanisi ande no lugato kabonana Sarah pour nako continuer na été. Papa Diego lobby. Bon, papa. Lobby et collègue. Papa Diego lobby là papa toka ta. Non. Papa Diego. Non.